wana ezali temps ya nzambe nzambe apesa biso nzela biso oyo bakongole tosassocie na baoyo nzambe ya biangi baoyo bazali mosika na 1962 biso tozalaki un groupe sans dénomination ntango toyambaki tata Jacques Vernon tozalaki sans dénomination tozalaki na personnalité juridique te me ntango ekokota na lisanga tozalaki ateyi biso Christ ateyaki biso na Marc 16 ti lelo je peux pas oublier ce que tata Vernon nous a prêché depuis 1962 alors ntango ye ateyi apresente Christ eke Christ azali na bomoi ti lelo azali kobikisa maladi akoki mpe kosekusa baoyo bakufa abondelaki mpona bato ya maladi tomonaki miracle minene esalamaki le même moment mais lere wana ezalaki difficile mpona komona bapasteur bazala libre ya kobonda mpona bato ya maladi wana ezalaki makambo baza kobenga bango bangunza il faut babumbama na babalabala na bazamba parce que babumaki de centaines de milliers bakufaki mpona mabondeli alors que bakongole tozalaki na kubanga mais banda ntango wana biso toyoki message na tata Jacques Vernon tokangani na message ngai mpe na telemi na bandi kuteya avec assurance alors miracle esalami nde ekobuta kabakata ya lingomba oyo ebyangami les assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo. Voilà. Okay, rencontre yona mzee Adina Bala. Tata Adina Bala azaki muntu ndeko autaki kuna na Kampala. Autaki na Kampala, bungulaki motima kuna na Kampala na kampani moko osibona sala na Kampala, me kuna baponaki ye. Batinde lokwa missionnaire na Elim mission awa na Congo, lokwa ye azali congolais. Mais ntango ye na yambiye nalobi mon frère biso tobandi na 64 église reconnue 64 ya Pentecôte lokola yo pe Elim mission ezali mission pentecôtisme malamu tosala elongo mpona koavance mosala ya pentecôtisme awa na Congo nde tosanganaki tobandaki kosala elongo kino tosali nzambe abengi ake kopema na ye ngai natikali na mikakatano oyo kasi nde naza na confiance ete nzambe akobenga ngai nakende kopema na nga alors tosali kino église de réveil ekubimaka église de réveil au Congo du Congo donc tokabwanaki na nkanda te tozalaki na kuwelana te tozalaki na esprit ya compétition na papa Adina Bala te. On a travaillé ensemble pour gagner les hommes et les âmes à Christ.